s'abonnez-vous massivement na Aigle Saint officiel TV. Aigle Saint officiel TV. Et si ka obo vous avez conseil des sages. Donc conseil penza oyo ekotonga société pena mabota na bino. Biso nyonso to s'abonner na Aigle Saint officiel TV. Oyo alingaka vraiment conseil azangate ko tuba esika bakomi s'abonner. Bonaka kaka mais oko s'abonner wapi ba chaîne ebimi tellement ebele et comme ko tchabato amara des choix. Alors la dose au mille esprit. Messi na bango capitaine de l'équipe alobi bo s'abonner na chaîne moko. Pour tout quelqu'un na chaîne moko. Aigle Saint officiel TV. Aigle Saint officiel TV. Makambo sika eye. Bo s'abonner pour bo mona ba surprise. En tout cas, na bombi secret pour cliquer na cloche wana ya o ba s'abonner. Monika cloche na ma s'abonner. Kende o cliquer ka wana elongwe ka rouge. Et la question que nande la longwa na rouge, c'est que o s'abonner. Sans tu vas na Aigle Saint officiel TV. Aigle Saint officiel TV. Je dis chaîne ya ba 100 à 5. Veuillez vous abonner massivement à Aigle Saint officiel TV. Au côté de YouTube, on dit Aigle Saint officiel TV et kobimelo na intégralité na mobimba. On a droit te banglais ba comment souscrire, ba français ba comment s'abonner. Depuis qui nous s'abonne à s'abonner. Petite sonnette aux alentours. Depuis qui nous s'abonne à petite sonnette toutes les notifications. Il y a Aigle Saint officiel TV et kobandoye le papa, maman, Ndundu, Kizei, Koka, pasteur, abbé, comédien, politicien. Veuillez vous abonner massivement. C'est bien moi l'artiste Tchouké Dombote international Baleine Miyama Mabo Kompembe Likamona Motote, toujours combattu mais jamais abattu. Nazana Aigle Saint officiel TV. Check, c'est pas pareil. Abonnez-vous massivement sur Aigle Saint officiel. Aigle Saint officiel de sa chaîne Oyoye na masolo na wes. Aigle Saint officiel de sa chaîne na yo. Chaîne na chaîne Bissonyanso. Aigle Saint officiel, non stress. Aigle Saint officiel, abonnez-vous massivement. Vous ne serez pas déçus. Jamais vous ne serez déçus. Abonnez-vous massivement sur Aigle Saint officiel. Chaîne ya divertissement. Chaîne ya kimia. Chaîne ya bien, non stress. Bisous. Abonnez-vous massivement. Massivement veut dire que vous s'abonner à Aigle Saint officiel TV. Barbi Aigle Saint officiel TV kuna tout le monde a une histoire qui tout le monde a des missions bien, tout le monde a news sur malamu. Ah, Aigle Saint officiel TV. Il y a bien bon moment la mboka barbi. Salut à tout le monde. Bonjour chez vous, c'est votre ami, frère, serviteur, Saint Kitoko, Aigle de l'Éternel. Ndeka Bolobaka, Saint Kitoko, Aigle de l'Éternel, Nabino Yeyo, devant ba téléphone, ba smartphone, Nabino, ba tablette, ba ordi, ba TV. Donc Saint Kitoko, Aigle de l'Éternel, il y a parole des sages. Naye devant bino lelo poto solo la lisolo moko kaka ya mwa chweke kwa ya mwa muke ndenge zalaka tozolo bela lisolo moko ya Western Union puisque tozui image pe téléphone coup de fil de tobengaka tozui coup de fil à partir ya bandeko na Congo ba ibisi biso ndenge nini ba maison mingi ba boutique ba biloko mo ya bongo baza ko escroquer batu pona ba mbongo oyo eutaka ba poto ba transfert auto sala ka pona ko yede bandeko na Congo ndenge nini ba maison to ba boutique na Congo oyo ba pesa ka batu o ba travailler kana Western Union ndenge nini baza ko escroquer bandeko na biso na Congo. Mais avant na tchela bino extrait ya ndeko ya sala ki message adresser message penza na monde albito partager message wana avant na tchela bino ye na profiter déjà couper sa mbote pardon na bandeko nyonso to oyo ba kolanda ngai ba onso to balanda ka biso ba oyo nyonso boza ba déjà ba abonné
na Aigle Saint officiel TV. Merci na bino ndenge boza ko s'abonner. Vraiment ils ont ça la biso esengo komona bande konde baza ko s'abonner déjà massivement. Bo s'abonner bolemba te po beaucoup zo masolo nyonso na baki to banda koloba tout sauf rien. Donc vous s'abonner massivement na Aigle Saint officiel TV. Ceux qui au tali na se wana rouge comment va commis s'abonner ou subscribe au fini wana après ngonga moko ekobima au fini na ngonga pona notification puisque tozaki na difficulté ya batebele babanda ko komelanga ko benga ngai ke bazo s'abonner mais place ya ko tia commentaire to bazwa ba notification ezaki bloqué alors lobby to vendere ki vraiment na ninga technique pour nato meka ko arranger. Merci mingi na bande ko s'abonner. Merci mingi na mon ami personnel chef d'entreprise Blaise Moke 77 oyo andimaki vraiment na yemo ko kozala représentant ya Aigle Saint officiel TV na Paris. Merci mon frère et na profiter couper ça mbote to ba merci na Papi Gento de la vie mon ami intime master oyo pusanga ipe na mama solo ya boye masa oya bimisa penza 5 kitoko Aigle de l'Éternel na kombo po etamo na monde. Papi Gento de la vie, merci à toi. Merci na bande konso bukolanda ngai to kolobela vraiment to chana no extrait ya ndeko toujours un message après na uzonga pona ko pesa conseil de sage ndenge za kaka et alerte bandeko na ngai nazosala video oyo pona kimuyibi oyo ekomi na Congo RDC na kati ya Western Union. Donc na kati ya Western Union ozana batu baosala musala na kati mais bazo escroquer bandeko na biso o bazo kende ko retirer mbongo na kati ya Western Union. Yango na sali message oyo po ezosala pasi na motema. So omoni osali tout a ozo vraiment kosala nyonso ko kosala po tindela ndeko na mwa mbongo muke po esunga ye na Congo RDC. Makambo ezoleka na Kisasa. Donc muto kopesa code a koti na kati ya agence ya Western Union apesi mutazo sala apesi code. Mutuana akosala semblant ki azo vérifier code et puis akoyebisa ndeko na ke code eza mabe. Siko soki ndeko na asali erreur abimi kaka na Western Union wana azongi na ndako aeko communiquer nayo abi tonto ubie yaya na uti kuna bayebisinga ke code eza mabe. Mende ni nga natindeli yo photo ya code papier o bapesaka na Western Union tango totindaka mbongo nga natindeli yo copie wana yo ke o présenter yango kuna siko ndeni ba oyebisa ke code eza mabe. Donc soki alongwe kaka na kati ya Western Union bango ba retirer mbongo ba mi partager ba mbongo wana balie ou bien mutu kaka ye asali magui wana azwi mbongo wana tango yo kozonga kuna opesi ndeko mususu aza pembeni na ye ou bien travailleur mususu yo komona ekozala kaka ye nde mutu azwi mbongo wana mais akoyebisa ke mbongo eza vraiment eza te epi code eza mabe ou bien kozala mutu mususu oyo azalaki te tango yo oyaki kopesa code wana ye ayebi makambo wana te akotiaka na ordinateur ayebisa ke non code eza mabe eza na mbongo te. Nazoyebisa bino message oyo parce que naza na batu bazoya na magasin na ngai awa po naza na Western Union batindaki pe mbongo awa te mais bakopesa nga code wana nako vérifier na kati ya ordinateur na système ya Western Union oyo système akoyebisa nga ke mbongo basi bazwi. Exemple propre kaka na kati ya magasin awa eza mbala liboso te ndeko moko ba escroquer $400 ndeko mususu ba escroquer $200. Donc trop c'est trop. Nga moko preuve donc to tindi pe $100 na Kisasa mutake ozwa mbongo boye bazoyebisa ke code eza mabe. Oh. Mais siko tango mutu aretiraka mbongo na Congo, tango mutu aretire mbongo, soki mutu amusala wana aretire mbongo, yo mutu otindaki mbongo, okozwa alerte ya texto na Western Union ekoyebisa ke bautu oretire mbongo. Alors wana sikoyo biso tozongisa message Western Union atindela biso pona koloba ke mbongo basi bazui. Heureusement ke mutu ango azalaki kaka na kati ya agence ya Western Union alongwaka na agence te.
donc siko aye ko retire mbongo na etango alaxi bango message abiomoni bato Canada ba yesinga ke bino bozwi mbongo bino nde bato bozwi mbongo sinon nazo bengela bino police tout de suite bo bazalaki obligé ba supplier moto wana sikoyo apesi bango mbongo donc muta musala zongisi mbongo ko donc bande ko nangai na sali vraiment message oyo pona yebisa bino na alerte bino bo alerte pe bande ko na bino tango bazokenda kozwa bambongo na kati ya agence ya Western Union soki bayebisi bango kaka ke o mbongo ezate ko deza mabe yeba ke eza escroquerie munene balingi ba escroquer bango mbongo donc ba longwa na kati ya agence te ba communiquer na bino directement na kati ya agence bino botal na ba cellulaire na bino ba texto botindeli bango message wana ba ko récupérer mbongo na bango donc eza ki moyibi moko eza na Congo nga nazo comprendre te bande ko wana baza na mawa te vraiment baza vraiment na mawa te na motema place nyonso oza congolais Australie Canada États-Unis Europe n'importe où ozotinda mbongo na Congo vraiment alerte bande ko na yo merci beaucoup bo partager pe message s'il vous plaît bo partager na bande ko na bino bo partager pe na ba ami o boyebi batinda bambongo na Congo s'il vous plaît bo garder message au te po na bino moko parce que ça vraiment angoisse agonie na mawa mutu tango azotinda mbongo ndeko na okuna azuite siko soki kaka mbongo wana ndo ozalaki nango kozwa mususu wapi po otinda donc beaucoup sauver pe bambongo ebele abato s'il te plaît botinda message oyo merci bye binomo boyoki biso surtout touti koyoka ndenge ndeko a peseli na Congo. Là, je profite encore l'occasion de dire merci à Suzy Bantou Binkati de Aigle de l'Éternel, vrai bébé. Suzy Bantou, il y a la team Suzy, puis la team Suzy Mobimba, na Pesimbo Tebongo, na Idaliko Komboto Sukali, Sandra de Campo TV, à partir de Nairobi, wana Mbote Nayo. Et merci na ba émission kitoko yo sa la kabiso na pesi mbote na président Christian social a pe Buisson Arda Mobimba et félicitations na adoration Butiko Bima très kitoko vraiment très kitoko na ça simba la sima peut-être besoin sous besoin déjà extrait mais besoin en exclusivité et pas il y a Aigle Saint officiel TV donc voilà merci na ça c'est to Yoka ndenge ndeko auti ko solola na biso ndeko alobi clair ça c'est conseil au pays sa place wana ozala nini puisque ndeko alobi déjà que yango longa ngana loba tangu totindaka bambongo na Afrique na Western Union soki mutu azwi notification eyaka na téléphone na biso ozwa message na téléphone na yo comme quoi mutu na yo azwi mbongo mais eloko oyo biso tonga to comprendre te ezalaki ke ndenge nini mutu azwi mbongo mutu akomi azwi mbongo te aye na agence l'air bazwi ba code bazoyebisa ye ke code wana eza mabe aussi longtemps ke epa na babiso awa esignale nga ke mbongo wana bazwi yango donc voilà Western Union basi babebiselaka ye réputation bascroka Western Union na bane je crois 97 quelque chose comme ça sur ma bosanité en Afrique d'ici bah wana bah non à peu près 2002 ou 2001 quelque chose comme ça sur la santé et Western Union na monde aza compagnon yo baza vraiment koskoke moi mingi donc là Aigle Saint officiel TV to mekape les sous kota profondeur ya ko luka vraiment bato ba travailler na kati Western Union pour tout sur la bango ceux qui ba opesa biso chance wana vraiment besoin ba image tango tokoluka bango mais bandeko oyo besoin na Congo déjà naza sindeko wana a expliquer clair ngelo nani na bakisa ezaki soki batindeli yo mbongo na famille na yo na poto komi na agence moya Western na Congo et que baibisio numéro wana eza mabe kobima na agence wana te kobima te benga sur place
kaka na place oza na agence benga si place benga ndeko na oyo achelaki yombo puisque normalement tokóma na système ya kokapture totindaka lisusu code ya kokoma te tokóma mingi tokapture papier wana totindi surtout babiso bamisusu mpe bato ebele na poto déjà bakóma na système ya ba Western Union na ba monogramme nde bobengaka kuna ba monogramme tokóma na baapplication na batelefone c'est-à-dire todéplasaka vraiment lisusu mingimingi te ndenge ezalaki avant ke moto akoki kodeplace mpo akende kotiela yo mbongo mingi tokóma na système déjà na ordinateur nakokosala le transfert na telefone na nga nakokosala le transfert et na capturer na même moment c'est-à-dire ntango nga nazosala yango na telefone soki déjà natiaki identité moko ya mabe ngai moto naobongisa identité wana a partir ya awa ezalaka bongo epuis soki déjà oza na application ya Western Union na kati ya telefone na yo to na ordinateur na yo directement etikali bongo ba identité na yo mpe bato nyonso tu oyo otielaka bambongo batikali na répertoire ya Western Union na telefone na yo na ordinateur na yo tout ça c'est-à-dire ntango ningo otia lisusu mbongo tozala so na besoin te ke opesa ngai lisusu bato bacoordonné à moins soki yo oza na mokanda na esali mwa mobulu olingi batia na nkombo ya moto mosusu wana okopesa coordonné mais sinon ezalaka lokola deja na si natindela mbongo Western aza deja na système ke nga natindela mbongo asu na besoin ya bacoordonné na yo te ni ya ngai eza kaka ke na otia montant napesi baraison nini na otinda mbongo tout ça ressource ya mbongo wana euti wapi eza salaire na nga to eza nini nazo aide mpona problème nini tututu et après omona mbala moko baconfirme code donc bozala bazoba te bozala mayele nde ndeko wana asalaki ntango abengi bandeko nalobi non bango bayebisi biso ke bino bozwi mbongo wana bozala vraiment mayele ya kosalaka yango c'est-à-dire soki moto atindeli yo mbongo okomi na agence moko kuna na Congo omoni bani bakanda kocomplike yo to partout na Afrique totiaka ke puisque bozaka na Congo te oyo bato ya Europe batindaka mbongo bato ya Europe batindaka mbongo na Bangola na ba Gabon na ba Turquie na ba Maroc na ba Afrique du Sud na ba Benin na ba Togo na ba Sénégal na Congo Brazzaville Congo Kinshasa c'est-à-dire bato tindaka mbongo na bamboka wana nyonso to place bandeko na biso bazali juste mpona koyede bandeko na biso. Alors soki omoni ke okoti na agence bayebisi yo mbongo ekomi te to code eza mabe kobima na agence wana te benga ndeko na yo sur place aprouve oke code wana eza malamu puisque mbongo ezalaka soki eleki basi bachange yango ndela changeage donc soki mbongo eleki d'office na telefone na ngai na ozala alerte ke moto tindelaki ye mbongo azwi obenga ngai osenga merci obenga ngai tosenga merci te nga deja nayebaka donc toyebaka deja ke ozwi mbongo ezalaka ndenge wana donc moto akosa bino te agence moko ekosa bino te bokende nango ndenge wana nazongi sikoyo epai ya ba maison ba boutique ba agence ndeko boyebi bien ke ndenge oza wana ozo travailler na kati ya boutique peut-être ozo travailler oza travailleur simple ozo sala ozo mwa moke oyo ekoki permettre yo o survivre mais olingi obebisa mosala na yo na escroquerie nayebi te yango wayambo alobaka quel peuple ya ndenge nini vraiment peuple ya ndenge nini batindeli ndeko mbongo mpo esunga ye peut-être totinda mbongo na basentiment te bato batindaka mbongo peut-être eza ka ya malade ka ya décès ka ya hospitalisation ka peut-être eza na mwa baka ebele oyo epermetaka moto abimisa mwa moke aza nango mpo atinda ede na Congo kuna to na Afrique bandeko baza kuna na Afrique yo na tour na yo oza ko escroquer est-ce que oyebi ke ndenge oza ko escroquer wana déjà Western Union azali alerté na ba escroquerie na bino et puis soki Western Union atie yo maboko est-ce que oza na face est-ce que oza na possibilité ya kosamba na Western Union eza compagnie et compagnie ezalaka personne morale compagnie ezalaka personne physique te compagnie eza personne morale c'est-à-dire pour osamba na personne morale eza facilité tant que personne physique. Premièrement, oza nanu na possibilité ya survivre te. Oyo okoluka ozwa po oluka ba avocat okozongo wapi. De deux, personne morale okomona ye jamais atelemi na bar
pour asamba na personne physique omona kaka bavocat na ye nde bakozala wana. Est-ce que oza na mbongo oyo okoki kofuta société monene comme Western Union soki afundi yo mpona escroquerie? Tala tina place oyo biso moko tozomema batrouble na bavi na biso, ozomema trouble na mosala bayibaka te. Nga naloba yango chaque fois, na mosala bayibaka te, puisque eza place oyo ezopesa kwanga, eza place oyo ezopermettre bato bapesa yo valeur. Lelo bato bakoma omona moto aza responsable puisque bamona moto abima na ntongo akenda mosala. Sikoyo ozobebisa responsabilité na olingo obebisa mosala na yo mpona moyibi. Na mosala bayibaka te. Donc soki ndeko aye po aya koretire mbongo oyo batindeli na leta, zala na motema malamu ya kopesa ye mbongo wana. Sala mosala ndenge ekolongo bani, ndenge elobaka, ndenge esengeli. Mosala ematisaka enkita, ndenge bakoloba loba. Soki oza mosali ya malamu, okomerite pe lifuti na yo ya malamu. Donc si oza un bon travailleur, omerite salaire na yo. Osigné contrat ya musala ozwa salaire wana ezala mingi ezala moke, sepela na yango. Ba mingi bazoluka musala bazozwa te. Ataka ndenge oteka na boutique wana, ba mingi bazoluka même atekaka ata na boutique bongo me azwaka te. Mais yo zwi chance bapesi yo place ya koteka e obandi lisusu kosala escroquerie na place ya koteka. Soki lelo batie yo maboko na leta, est-ce que oza na possibilité ya kosamba na leta? Est-ce que oza na moyen ya kosamba na compagnie? Bandeko na biso na bamboka partout bozali oyo bozwa message oyo vraiment ezongisa biso na bomoto. Nayebi ke makambo eza mingi ya koloba me nayaki précisément po kaka nalobela makambo ya Western Union ya escroquerie oyo ezosalama na Congo. Vraiment bozala branché na Aigle Saint Officiel TV, bo cliquez sur cloche pour la notification. Dès que tu as un conseil de sage, dès que tu as une émission, tu as un gag, tu as un tout film, tu as un témoignage, tu as une prédication, tu as un tournée, tu as un tourisme, tout ça, tu as un poto annoncer bino, programme nabiso, p bakami surtout oyo Aigle Saint Officiel TV et Zako Sala. Merci na bandi konso bulandangai et merci na équipe mobimba ya Aigle Saint Officiel TV, où nous sommes tous sur la canal privé, où est privé, où est le privé. En tout cas, on est ensemble. Là, je salue mon ami perso, Rock Ibanga, Henri Ibanga, associé de la paix, associé Simon Mabenga, salut à toi. Jennifer Kitoko, Jennifer Queen, salut à toi. Je salue Naomi Kitoko, Ketia Kitoko, Percy Kitoko, Nicole Kitoko, pourquoi pas Papi Kitoko, na Pesimote na famille Tankwei Mobima na monde, famille Kitoko, mutualité Memo, na Pesibino vraiment bambote na bino, eza émission pour na tosolo la makambu ya Western Union, et bande connu surtout oyo baza derrière Aigle Saint Officiel TV. Big up à vous, on est toujours ensemble et on va travailler pour cette année 2021. Je sais que Dieu est là et Dieu est pour nous tous. Restons toujours ensemble, restons unis, surtout Tokangamankolo, puisque Yende Azamokeli na nyonso, Tobata Makaka na Simanankolo, Lolenge Aigle Saint Kitoko Apona. Donc, tous ensemble avec vous, mes frères, avec vous, mes